Cindy Leker ndingaza wana batutu bayebi ke Cindy Leker na Kofi babalana na commune ya Kisenso Kofi na Cindy babalana na yebi yango te. Oh so yo yebi te se goza mal informé ngana informé Kofi na Cindy babalana commune ya Kisenso. Oh babalana commune ya Kisenso muto obo yango azate Cindy tambola te. Cindy tambola te, Cindy azakutu na Facebook te, WhatsApp te, réseaux sociaux moko te okobeta Cindy Leker omona ye moko. Ezalaka te. Bazalaka depuis kala, eza ba relation na bango bazalaka nango. Cindy na Kofi bazalaka. Salut les warriors, salut la grande famille Fally Ipupa. Salut les mélomanes de la bonne musique. Moi, c'est le mondialiste Ambassi Bourgeois, Motoswag, le prince Racel, votre chouchou. À tout seigneur, à tout honneur. J'aimerais d'abord commencer par remercier mon boss, mon chef, mon mentor, Fally Ipupa, le king à trouver Soli pour la confiance. Désormais, dans les bacs, dans les jours prochains, vous aurez ma chanson Advienne que pourra. Votre chanson Advienne que pourra. Bonjour fidèles internautes, merci de vous abonner encore à notre chaîne clebois.com. Restez branchés et scotchés dans notre chaîne. C'est bien votre humble servante Sephora Molaba. Je vous signale déjà que je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec ma consoeur Sonia Kayua. Avec elle, on va parler de l'actualité. Mais avant de commencer, je peux vous dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Nantes Tungi Tungi. Pourquoi pas dire un grand merci à Pichu Mangaya, la patronne, Tonton Banda, l'homme invisible. Il y a Willy Moucheniko Damboka. Et là, je vais dire bonjour à mon invité. Bonjour Sonia Kayua. Bonjour Sephora Molaba. Bonne santé. Santé calme car ndenge la kaka. Ndinga YouTube car tout ça wana. Kitoko Sonia Kayua lelo toza tozo lobela. Donc tout ça banalise quoi, tout ça banalise à propos. Avant banana ba question na yo na ndinga na on pesa bambote na ngana ba fidèle internaute na biso nyonso fidèle téléspectateur na biso ba personne derrière ba fidèle internaute pour abi bango kuna na poto batala biso na ba TV voilà na opesa vraiment ba mbote na nga mingi na ba fidèle téléspectateur na biso nyonso batala biso partout dans le monde ba abonné na nga nyonso ya SK Oasis TV na pesi bino vraiment mbote votre star Sonia Kayua SK o babwaki na libanga ya sika oya ya Inos B au monde babwaki ba internet te babwaki pe ba journaliste te wana libanga na hanga moko SK SK voilà merci beaucoup Sephora na visite na yo na palais et na yebi que banalise na biso to sala nango na ndenge mabete to lobela kaka actualité ndenge eza sur le terrain sur makambo ya oyezoleka na République démocratique du Congo voilà. OK, merci Sonia Kayua. Voilà, il y a juste tout ça banalise à propos de mes autres sur le net, mambo ya Kofi Olomide. Kofi Olomide ba vidéo est circulée na internet à propos il y a bijou après ça qui Cindy Leker. Donc pour na yo kokolobani. Bon, omoni Cindy Leker ndingaza wana batutu bayebi ke Cindy Leker na Kofi babalana. Siko soki apesi bijou et problème te. Oh Sonia Kayua. Maman son mambolo wengo wana. Donc yo peut confirmer que c'est quand Kofi na Cindy babalana penza wana commune non wana. C'est que ça la commune ya Kisenso. Na commune ya Kisenso Kofi na Cindy babalana na yebi yango te. Oh. So yo yebi te se goza mal informé ngana informé Kofi na Cindy babalana commune ya Kisenso. Oh. Babalana commune ya Kisenso muto obo yango azate bino nde bomo nango ya sika ngala monyango ya sika te. Na trouvant ça normal Kofi na Cindy bazala car musa na biso moni nde zala bien journalisme et simba rappelle tous à la rana moi chérie mon boy journaliste puis ça moi genre to to ça la moi chérie mon boisa et caméraman ou bien musicien quelque chose comme ça au moins ndekenda bien au moins Kofi na Cindy et kende kitoko parce que bon ça me salama ko muto contredire muninga azati. Mais ça crée des problèmes, na foyer ya Kofi. Maman Ali à Siliki et voir même son donc sa fille qui Didi Stone, elle s'est fâchée à Siliki Makas. Et créer un problème
na foyer na ezalaka bongo soki boyebi que papa azala peut-être na mwasi moko boye bino boyoka ngo kana sango maintenant bo monango te parce que jour bo monango directement bo péter ba plan c'est normal nga kutu pona la petite Didiston na comprendre hein pona ba réaction ce sont des réactions normales en tant que moi na zoua ya maman et tu vois c'est quelque chose qui est normal. Donc pour toi tu as pris cette vidéo et puis voilà tu as pris ça mais Kofi Olomide zamba liboso baloba ki abimara na mwasi tel abimara na mwasi tel bango ba mona ngo ya sika poani Kofi Olomide balobane abimara na ba danseuse nanya ebité parce que tout le monde na kata mutu kazaika Kofi Olomide na Cindy Leker ba mi balé to comprendre tes vidéos wana et na ko bimisango Moutako bimisango ezaka ye moko Cindy alinga à rendre relation na bango public c'est tout c'est ce qu'elle a fait ye monde bimisango alinga rendre relation na bango public yango bimisango na okezo téléphone Cindy tambola te Cindy azaka kutu na Facebook te WhatsApp te réseaux sociaux moko te okobeta Cindy Leker omona ye moko ezalaka te kaka obeti Cindy Leker Kofi Olomide ndo moni peut-être ba chanson na ye ba sport moi mike et tout c'est tout mais ce qui est lo kwa ne bimeza Cindy Leker ye moko abombi trop omoni soki muto za na kibo deuxième bureau obi que grand prêtre mère zara mutu tête mais ye moko Cindy ça confirmant plusieurs fois na ba concert na ebite so tala extrêmement ya concert ya Cindy azoloba chérie nanga quelque chose comme ça na kati ya nzembu moko boye a confirmer penza que non Kofi chérie nanga oyembango bino boyo karate kaka lelo bomoni vidéo ni bokomo Cindy eni bazalaka depuis kala eza ba relation na bango bazalaka nango Cindy na Kofi bazalaka. Voilà, toujours continuer à analyse na biso na concert na ngai. Je profite à dire un grand merci à Axel Lonto et à les jeunes millionnaires, le millionnaire en euros. Et pourquoi pas dire un grand merci à Francis Mavimpi, Galor Mavimpi, Tetenda et Maboko Banko, Michel Mukengeshay, Sonia Kayua, tout le monde à le téléphone, il a fallu Ipupa. Et ça li ba millions de vues na YouTube pour na yo kokolo banini. Ba millions de vues wana et ambali bosete ko fali pour pas ça là ngo bon pour nga na moni ngo ezana normal hein pour fali et on ezana habitude na jamais fali akobimisa ata acoustique moko boya posta ngo kaka na ba réseaux sociaux sans que ça là ba millions de vues ye aza déjà icône amutu mo bonde batunde ba fo balanda eba elo ni nyango fali asala po musique na yo pe évoluer tu vois c'est un peu ça bon pour na fali pena ba millions de vies tokolo belango te poza normal c'est normal selon Trésor Lumière aleka ki na émission ya confrère moko bon chez Mathieu bon je te salue aleka ki a lobby que non pour na ye fali poupa nzemone à le téléphone wana donc ebetami na ngote ebetami te yokanite siko pona yo okokolo bani pona bon nzembo ebetami te yokanite par rapport à ndini parce que na min nzembo ebima itozana na confinement to anda obima te biso tozana bandaku elo nyonso elo to banda otala ezaka yango siko eyokanite par rapport à wapi par rapport à nini to yazaka na TV na ndaku na été ou soit azara na trace na télévision na été tu vois eza batu mususu bokondana bango te eza bazana temps yo ta la TV te bango ba yoka musique so ebeti ka na bar ou bien na boîte vous comprenez tellement tozaki na confinement ando ke bar te ando ke boîte te yango ando a lobby que ebeti te c'est normal omoni bat loko ba fali wana baza bat mo toko boya bango na loyenge te ezaka po par sentiment va inora bando boya mbamba papa nini yango fali ebeta te to bina na ralenti ebeti te na ndeni tozaki na confinement zela babare fongoma yo bando yo kaka elo to komo bina ka yango na ba boîte zelo mona mon père Fabrigas yango pe beti mon kilo talati wana to aka biso mbali na ye fait kuna lata on pour comprendre
Kilote fabrica salade wana na pembe, ngas qu'on a na noir. En tout cas, la musique n'est pas ça lit bien et ça lit vraiment bien à Luki Honoré aîné naie à sangisi vraiment mais le espèce n'a pas c'est ça comme muto maman chala moi muto boy ki muto chouana en tout cas papa yo yebino chiluba tozo boka mabebo ngopo anini nzembo chala mwana ba alobi ne lokote en tout cas lobi lokote to yo ki penza elokote il faut que lukata au moins il faut que ça instruit moi ndambo attends la musique ce que zo yemba lingala comprendre so yemba chiluba so yemba anglais ezate que yo oyemba no chiluba oyemba no ba biyembela eloko ezalaka te eloko ya yemba te yo oyemba ngo et puis ça nga kanda makasi en tout cas je pas aimé comme on est na obore libangana. En tout cas, monsieur, na sepelité. Na sepeli penza te nengo yembele on a chiluba oyembi mabe sans blague. Oyembi mabe et pour oyembi chiluba to yembi lokote to yoke lokote. Il faut bien interpréter et loko ya muninga na ndenga bien. Ponga côté pona mawacha la mona na linga te. Je pas aimé. En tout cas, je pas aimé. Et pour ça mouluba ça se comprend bien que au sepelate. Te na sepelité pona za mouluba te na sepelité parce que interprétation et chanson faut interpréter on ndenge zalaka yango na longola Inosbi yeso a interprété comme nzembo ya Michael Jackson anglais pene ya solo ya sala ba jete inosa asala ba jete anglais penza ya solo zo interpréter anglais penza boyoki pene ke no mutolobi anglais oyo Michael Jackson ayembaka omoni bongo yango na ndela kisaka musala kitoko tomoni lisusu Innocent Bi, je te salue en passant. À Bimisi générique, je suis à Sika. Donc, le bani pour nous. Générique à Innocent Bi. En tout cas, il y a un épaté. Donc, c'est qu'il y a un épaté, il est à l'autre téléphone à Fali. Maman, il y a qui s'engote. Et c'est l'équipe. Déjà, elle est qui? Na boy na ngate ke Fali aza ene. Po bango ba komaka ke non ceux qui lobi ke non innocent ba comparate mais to comparer na biso te mais na lobi ka ke non et si eleki ata na ba vue et si eleki. Comprends? Eza bongo yango nezo epate siko na minute. C'est lekele. Babi ne bandeleza nini? Komba ba tigre nde kakotakate. Yonde ko kota la komba ba tigre. Nandeni? Siko na suka na ngotangu na selekele libanga ya nani ya Sonia Kayua SK obi ke ba journaliste ba boki bango te ba journaliste ba boki bango te Inosbi atalika wana mutu nanga vraiment ya kati fona boake kaka tikika selekele SK omoni na lo bateke eza kitoko parce que babwa ki ngate mais mutu so osala musala ya kitoko omoni Innocent Dazana aza musicien mondial comprendre un musicien mondial il est partout dans le monde bayoka musique na partout mutu boya zate même ça za mwana mukie mutu boya ye azate partout dans le monde bayoka musique Innocent aza musicien mondial ngane na lobi un musicien mondial bolinga te muto pe sa fierté na biso na 5 ans ozoya eza Innocent parce que ba vieux wana ba leka ba papa Lutumba lelo ba leka malgré baza ba grand ba leka ba tu pe ba remplacer ba Innocent Dazana bolinga te encore remplacer bino bo leka ye article na ye mto comme ça la fierté na bino faut bozala bazala kutu fier na bango. Non, on a comme on dit, on a jalousa, moi Innocent. Jalousa, le problème est que Innocent souvent dans l'émission à l'ékaka, bah moi on a rendu que Innocent a gaffé la rabango toujours a gaffé la rabango, moi bah crèche, moi bleu, moi ya bongo. Peut-être pour la bonne on dit sur le bac, bah jalousa, c'est pas ça. Maman, au moins Innocent dit à Zana et ça a répondu à quand la question biso bah journaliste c'est tout nara. Biso est mon petit biso bah t'as problème. Wana posa ka ke no bol bimiselo mo bona munoko muntu o peut-être ando azaki na ngona posa ko lobate o mo Innocent de 1 an ayebi no lingala bien te problème na ene pe ngwana o ko lobelo musubo ya répondre na bande musubo peut-être lingalo bango na senso yo o kanisela na te tema biso ba journaliste to lingaka ko bimisa sensa mabe wana o mo niti
Papi Mboma nalandaki émission na ye o basala na innocent atuna komba batigre na bandeke elingo lobani siko ya linga innocent ebiseni ke komba batigre za ngai na fali pour sepela tu vois au moins que ce sont eza biso ba journaliste ne to luka to bimisa ba biloko mo bonamitema o peut-être kana ki na ko lobate yo ke tuna mais yo comprendre ngo selon ndenge yo comprendre mutalobi pe bien que komba ba tigre mutakota ndeka kota raté siko yo tuna yango komba ba tigre wana ndeka kota raté olingo lobani ni parla ai biso ke non komba ba tigre wana eza lo ngai na fali tozo beta ba komba ba tigre bandeke ba kokota te bandeke nde banani to ba ke ba te bien filé kota mamna bangwana te nani okomboni nani gez veut dire bandeke ba gez to lo ba bongo ne eloko Papi Mboma zaki na posa yoka na munoko innocent yango wana comme pe innocent azana e sage aseni habiter papa comprendre kaka ndenge yo oyokeli koluka te ngana luka na faire comprendre et le roi lilobanza omoni ba musicien baloba babilo mo boza lokwa ba lilobanza me bateyaka eza yo moko nde vanda limbola ye basoki mutu wana ngi kolobani et le roi bible bateya biso ndeti bina fila loba nini pasteur soko meki pasteur akobwaka bible aosala film mais comme un jour oye parce que yo ke tuna bina file ke non pasteur ano banda lo bonda bwakela nani eza en sens te ya lobby atei pasteur oya yebi ke non eloko wana sala ke na robwaka bible pona olanda ba ser pona mona mabela ba ser il faut osa nini obongwana c'est comme ça bango bayembisa bayembaka ba chanson na bango ezara mateya eza lo wa mateya yo mutu na mutu azwande attiré par na ye yo so yebi ko na guerre na fille mobo ya quartier na bino to yebi ko na guerre na fille mobo ya internet yebaka ke no komba ba tigre mutu akotarate veut dire yo na ende ba tigre bato ba kotele ba mbolombolo na bana bandeke voilà. Roger les combattants qui nous suivent depuis Paris, Bambo Tenayo, pourquoi pas saluer aussi Dédié Boloy, mon grand frère propre, Dédié Boloy, Kayoua. Tout comme on a fait trop millions de vues sur YouTube et comme il distrait mission na biso parce que mission ça sous ça té comme quelque chose ça il faut poster na YouTube pour na millions de vues comme ça polémique au colo bani pour na vraiment. Avant de répondre, on a saluer Salim Agirgis, Motema ya Roli Mulumba. Moi si ya Mobali ya Muluba. Vraiment. Millions de vies et distraire na ba musicien te. Millions de vies wana ne ba baoli la. Comprendre? Na kala ba musicien bando teka na ba CD, ba cassette, ba album, ba CD, ba cassette, na ba vidéo et quelque chose comme ça. Ba cassette vidéo wana. Na ba CD, na ba cassette ya radio. Mais le monde est développé. Ba teka isu bongo te. Monde le so za na posa musique ya mututel, il faut zoa flash na yo to carte mémoire ba chelio na téléphone quelque chose comme ça naza sou na posa CDT so tali mingi na banda ko ba DVD za rasute et comme kaka TV flash oche otali vidéo otali bo comprends ndengo bango bazaki suko bénéficier te tangu système ya YouTube eye ya ko poster babiloko no poster babiloko no ya YouTube autant de vues oyo ko kotisa ezopesa yo mbongo yango wana bango bakoma pona kala bandaki ko sala guerre que non na teki autant de CD na teki autant de album cassette quelque chose comme ça parce que lelo et comment te kama en ligne moni autant de vues oyo mutu azokotisa na chanson na eka moko epesa ye nini epesa ye mbongo yango na baza fier nango ebona kala tango bandolo bake tozoteka na teki autant de CD ezaki nini ezaki parce que alo bake no album nanga bat basepeli nango yango na teki autant de CD omoni c'est juste ça
yango nde omoni ba musicien pe ba condamner bango te eza mbongo eza musala osala soki akotisi mbongo ebele na album oyo asali akoti tant de ba vue ebele na nzembo abimisi il faut être fier de ça c'est normal faut être fier nango parce que épée c'est mbongo c'est ça c'est un peu ça attends katondo mona Weranton bon ça va plein là stade de martyr bon ça pas plein mais ba vue on est à kita on pas monter à foutre mbongo ne boye penza à risquer à zoka pota mais pour à un concert à Weranton mais bateau bon ça ba vue sur internet ce qui est arrivé que bah sur place moi on a stade de martyr pour pas bêta concert est-ce que bah comme ça peu plein quand bah ça dans YouTube wana bon ça plein tina na ça plein tout le monde a fallu ba kofi ba na net na ça plein siko bateau ba sala ba vieux ebele wana ezaka ba fallu na ba kofi wana te na ba innocent siko yo olingi banda nyango ba sa sou ba plein c'est na comprendre ba te yo quand on ba stade wana ezalaki que batu nyonso ne banda okota na kata stade banda somba billet te batu pe banda sote ba mi bazali batu pe banda fode bazali batu mususu ko ba fongola ba porte na ba stade bazali tout ça là en arrière total là ba vidéo ya kala wana wezaki ke no bo fongo la porte bat nyoso ba kota bo kita tina pelouse bo bat ba mona ga plein salé maki tu vois ba biloko wana eza bango ba sala musique na bango ba luka mbongo ba luka kwanga ya musana ba kande mona biso to sa musana biso journalisme oyo yango ndele sa biso yango nde futela biso ba ndaku yango nde sala ke biso to zala yango sala ke osoma moi kabila propre moi ilamba propre vous comprenez ndemo na ba musicien so ba sala ba biloko na bango na eza ba luka mbongo na bango so ka sali millions de vies au CP là parce que à côté simbongo c'est ça ba tu comprendre te millions de vies et ça ce qui lolendo oleki dezingwe cité oleki papa lutumba te oleki ote parce que yo ça ba millions de vies te ya sali ba millions de vies au CP là parce que à côté si l'art yangwana ezalara mo bazaki omona ce que o teki ba CD belé ba pesio nini d'or ba benga ngoni disque d'or voilà vous comprenez pour ani bando pesa ba disque d'or parce que teki ba CD belé yango ba pesio disque d'or ce que lelo est commis YouTube ndé ce que sali ba millions de vies papa oza na esengo faut CP là parce que kotisi l'art c'est normal. Il y a des gens si comme na Congo biso zane na retard ya ba makanisi. Si ko batu ba on dirait que non ba komi ko critiquer ba vieux ya kala par rapport ya bango ba liboso pona ba millions de vies on a kala bango banda ko sala ba millions de vies te soka beti le concert au côté ba yo quand ils ceux qui nani viennent yo kalongo beti concert bat ba okete bat ba okene mais na minute so a che peut-être poster loko na YouTube ko sa nango millions de vies batu ba kindeza banani ezaka ba vieux ya kala wana mais lelo siko tamo biso ba jeune ya lelo toza na vitesse ya internet toza na facilité ya bandota la ba vidéo na poto ko telo déjà mbongo avant que obeta concert parce que so obeti concert batu ba oya kaka batu ba oya. Président Kofi Olomide à l'attaque body moko gababa et puis si maman na polémique na internet YouTube surtout na YouTube moi exacté ba lobi que alors c'est respecté te on a kaza moi na mukie ceci c'est là yango finalement ko ba mission na biso ba koki sukola te ba body te ou bien ndengeni okolo bandeni bon eloko gababa na yemo Kofi a ça répondait nango alobaki eza cadeau mutapeseke cadeau ya zangi na ye 1000 euros te au somba body parce que na ba maison nyose mineno boyebi wana body le ka plus de $1000 te c'est tout à fait normal alobi que eza cadeau mutu so pese cadeau boya te maman songa lelo mutu elinga cadeau ata el papa ya 2500 na olata non là tananga malgré nga moko na ko ke wenzete na somba papa 2500 mais so muto elinga cadeau non là c'est pas un problème cadeau bon muto boya cadeau te à s'exprimer le bien bien que ça na cadeau ce que to sani to bete mabanga to sani do se gaba bango e sali en plaire le roi likambo muto ko pesa muto cadeau te abi depo akenda ne chine te ce que elamba bongo ozulango wa eza cadeau ba pesa ki a répondre que azaki clair voilà et conseil nyoko pesa Cindy Lekier sur que yeni mutu a publié qui vidéo ana conseil ko ki kopesa e. Je tiens à saluer nanu
ba famille nanga famille Kayua na pesi no mbote belé Sophia Kayua Tanata la femme du maître Sophia Kayua la puissance hein? Tanata la femme du maître Suzanne Kayua Alka Kayua je vous aime beaucoup, je vous adore. Omoni nga pe na conseil au pesa sindite tu vois et le roya saliwana et bien. Donc tu l'encourages. Nous encourager penza makasi ça bien. Relation ni nango boko fa nango 10 ans bat baye baraté. Hein? Relation ni bo fa na mutu pendant 10 ans 20 ans. Soki 15 ans yango na bandi. Bat baye baraté. Non, asali pena kitoko a tche pena relation na bango en public. C'est une femme forte hein. Na linga na sepela na makasi ya sindi. Tu es une femme forte. En tout cas pena ne loko saliana moi je te salue. Na sepeli nango sali kitoko. Au sali pena bien batu baye bake réellement bozala na Koffi Olomide au sali bien. Oh, poni ko bomba mati wapi? Hein? Yo za la puissance ko bomba ma bongo te. So yo yembi te mbongo ekota na quartier la tente sindi. Au sali bien so bango ba olia ba mbongo wana soki nani la petite nani Didi Stone olia mbongo ya quartier la tente c'est parce que Cindy travaille. Azakutu moi si au bango ba ko respecter makasi parce que elle travaille pour bango ba lia ba futa ba classe na ba poto place azana pour ba sombele ça qui a $5,000 parce que Cindy travaille. Bazakutu batmo yo pesa e coup de chapeau yo respecter makasi. Avant dina Koffi Olomide pendant 15 ans. Tilelo, musicien à mon côté, atikala o supporter Koffi. Parce que pour ani pour bolingo za ina kati yango Cindy ndima ko vanda pendant 15 ans. So bolingo za quitté. Mais le lelo Cindy asala chemin na yi. Ba te belé ba sala ba chemin na ba on ba quartier latin wana. Yo quand Cindy lelo so sali chemin na yi en réussir te. En réussir. So ka vandi wana ça pour na bolingo. C'est par amour ne Cindy a vandi. Moi, je la comprends. Je sais. Na comprendre rien pensa que non. A bombi tondi leki. Faut bimisa. Et là, on peut bonga bon soza mobali na yo. O linga mingi o fanda na mingi bosala musala moko. O kotika ka te que non bo vanda ka na robata mabata mate. E mo senga ko bimisi. E mo chena mo stati. Moni et ça là moi qui toko mo chena mo stati mo chena Instagram mo che batu basali mo ba commentaire wana ça là bien o amutu ana makila na mayaza na musuni mutema na eza na makile zo circuler non c'est tout à fait normal en tout cas ngala sepe nanga ngo so bango ba boya so bango ba linga na ba te ngala sepe nango sali bien o sali bien so eza réellement que yom to chango o sali bien so eza que yom to tindele peut-être mutu moko bo sali bien o sali bien. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission et Sonia Kayua, maman sociale, c'est une consoeur à moi, donc c'est une consoeur. Quelques salutations et pas batunayo, ba obalandio, na abonné à cleboa.com. Na pesi vraiment bambote mingi ya ba abonné nyonso sur cleboa. Oyo eza Sonia Kayua SK. Muto boka ba boka na libanga pa Inosbi voilà ngayo na sepeli vraiment mingi ni bofandi pena na ba poste téléviseur na bino pona otala biso e bande tisuka vraiment na za vraiment ne sengo mingi so bolingi bo mona plus Sonia Kayua bo mona nga na SK Oasis TV na zarawana boza jamais déçu biloko na biso et de karanango vraiment tellement bien na opesa bambote nanga na ba abonné nanga nyonso o balandaka nga o balingaka bozanga te ko commenter s'abonner peu plus na Cleboa TV à cleboa.com s'abonner plus na cleboa.com vous appelez dessus te na bike o eza chela makasi o bino bolingaka vraiment kotala ngo mingi voilà na pesi bino mbote liste za mulai na kokoka obanda otanga bakombo ya batu nyonso te voilà. Roger, les combattants, Azaiki wana pour Landa, Sephora Moulaba, Azaiki pour Landa, et puis ma patronne, ma boss, Pichu Mangaya la blanche, moi ça pembe partout quoi. Donc on doit battre un record à Zate. Et pourquoi pas aussi dire un grand merci à Herman Emporio, garçon Silim, Yaouli Mouché Nico Damboka, ça c'est mon vieux. Attends, à 1h du matin, Azalarona pour un téléphone, après ça peut mon téléphone.
Chims Kabengele, depuis quelque part, je te salue aussi. Donc, on a ça qui analyse moi par rapport à Marambo et les circuler sur le net. Donc, tu comme une souka émission na biso, beau commenter, beau aimer, donc beau s'abonner les sous plus en plus dans cleboa.com. Tout ça la rame ça na biso, restez branchés et scotchés dans notre chaîne. Bye bye.